vraiment eza question très important yango no moni RGM eza pona ko organiser ba scène ensemble baza te likolo ya légalité donc tant vous avez un nom de Dieu il faut ça la peine à la légalité pour évoquer ça yo privilège na mboka esika yo ozali kosunga te mosala na yo ezala valoriser. Alors ce qui l'égalité exacte RGM akoki kokite likolo ya illégalité pour natina ko ouvrir mutu moko enfin que lobi toyebi ba risque na mosala te mais na basala qui veut dire église ezo kipe biso penza te mais mutu azosala mosala yende RGM azala posa na ye koyeba kotalisa ye ndenge nini akoki kosalela mosala et puis koyeba ko faciliter ye mikakatano yo ya kokokutana na mosala po akoka kozwa mwa défis ke bafacilité na nzela ya mosala. Donc église ezala 100 membres 200 membres 10 membres 20 membres na RGM eza na lisusu bakoya mpe kolakisa et ainsi de suite. Pe deuxièmement lisusu kaka na kati kobakisa connaissance RGM aorganisaka bapèlerinage okende kotambola bisika bamboka esika bisa malamu etikaki mwa batrace nango makasi po epermettre ke mosali na nzambe ayeba lisusu bien makambo ya nzambe kobakisa lisusu boyebi yango na makambo ya nzambe. Alors na kati ya baobjectif misato wana nde esika tozomona maintenant ke bénéfice ya basali na nzambe ezali eza makasi sur le plan interconnexion, sur le plan entraide, il y a vie sociale ou spirituelle, sur le plan aussi il y a croissance, il y a qui s'appuyer, il y a capacité à la. Ok, merci beaucoup. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité. Ouzei qui salou. Vérité maquée c'est Tikanaye Bisayo Niki. Oyebi Mosala. Shalom à tous les chrétiens du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur dans notre vie, le grand vainqueur du tombeau l'homme de 33 ans, le tout est possible. Maman vérité ma ce soir comme ici quand on a amélioration était pour azota na kombo ya mokonzi na bakonzi o yaza likolo na nyonso. Vraiment il y a bino votre humble présentatrice Maman vérité ma c'est Niki la polyvalente 4 fois maman la reine de bakopesa nzambe raison alors il n'a pas tort. Lelo toza awa na kati ya bayiko na biso lito bakazone commune kilamba kiashi donc moto ya uti kuka panaka moto ya uti kimbangu na kati wana toza na événement moko oyo esali ke toluka basali na nzambe toluka bantoma toluka comité mobimba toyeba eloko nini oyo se passé na mois de juin. Vraiment na komi déjà awa esika ba papa na bazali na ko bebele te fona ko na présenter bantoma bazawana déjà ko baloba likambo nini oyo esangisi biso na après midi ya lelo sans oublier nazopesa mbote na batata na nyonso ya mboka mbote na rebelle epai ya notre papa maréchal Niez Antonio instrument de guerre mbote na epai ya ntoma kule lukeba mbote na epai ya docteur Deka Salomo sans oublier Achintingi Patricio vraiment sans oublier wana Mikael na yo bapanzela biso kabo na ke kokutana na batata na ngai. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité. Ouzei qui salou. Vérité maquée c'est Tikanaye Bisayo Niki. Oyebi Mosala. Et pourquoi pas la GNZ News TV et nous on a l'unité à Saute Mouton TV. Vraiment là ça déjà on a fait par la papa na ngai. Pour la tradition parce que nous sommes au sol là après le dia. Merci beaucoup papa. Merci. Merci beaucoup papa. Maman va nous mettre ces micros à côté de balance. Merci maman. Merci beaucoup. Mais avant que nous banda émission à Bissot, nous confie à Bissot, nous allons pas célébrer Seigneur Jésus-Christ et nous remercier. Nous retournons pour appeler ce passage à la sortie de Bissot. Merci. Tout bon Dieu. Nzambe tata na biso aza na likolo topesi yo merci mpona opportunité monene oyo opesi biso na mikolo ya lelo na occasion oyo mpona bandeko nyonso bazali mosika bakolanda biso na bileli tike de grâce na yo ezala kati na biso na nyonso tokopartage awa na mama na biso vérité makese afin ke édifie peuple na yo édifie basali na yo
Satan ezala mosika bonzambe na onde renier na ebandeli kino suka ya émission na biso na kombo na studio de amen. Amen. Non nzambe azosala ngolu azolakela biso ezali Pasteur Philippe Ndamba. oui Félix Ndamba Le gestionnaire de l'église croisée. oui la croisée la On croisée la bonne sanité, papa. Parlons pour la téléspectateur. oui merci maman Vérité Makese eloko ezalisi biso na ntongo ya lelo ezali rencontre oyo ya conférence panafricaine eza milulu moko minene koleka na mboka na biso na ville ya Luanda na Angola na mois de juin du 24 au 27 ya mois de juin. Conférence panafricaine wana ezali organisée na nzela ya RGM. RGM ezali organisme moko international elingi seulement kolakisa te réseau global des ministères. Eza organisme moko international oyo eza implanté na plus de 65 pays esangisaka basali na nzambe ya bamboka ndenge na ndenge. Bango nde moto baza koorganize conférence wana ekosalema na mboka na biso chaque année elekaka na moko bapays ya Afrique. Mais na mbula oyo nzambe aponaki biso Angola mabele na biso ya Angola po conférence wana eleka awa na mboka na biso. Merci beaucoup, papa. RGM. RGM ezali réseau global des ministères. Na portugais, Rede global du ministère. RGM ebotami na mboka ya France ebandi na 2016 donc ndenge tozoloba boye eza 8e année na yango depuis yango eza kosala na se na monde mais visionnaire na yango ezali évêque général na kombo ya Josué Mbakata ye azali visionnaire ya RGM mais eza déjà implanté dans plus de 65 pays dans le monde. Donc, vie vraiment, l'objectif est tellement kitoko malamu, et ils ont vraiment accepté facilité à kokota na bamboka pe na epa basai na nzambe nyonso. Mais RGM eza église comme ministère, mais tout le monde a un ministère, mais dans le cas de l'église, il y a une église non, non, bon, RGM. Fondation, il y a ONG. RGM ezali église te. Ezali organisme international. Ezali organisme international oyo eza na vision ya kosangisa basali na nzambe na niveau ya monde mobimba global. Parce que musala biso tosalaka eza musala moko mama Vérité Makese eza musala sans frontières. Le seul musala na monde eza na frontière eza ya biso. Tomonaka munganga soki alingi avoyager akotika biloko na ye akokende maboko pamba soda alingi avoyager akotika biloko na akokende maboko pamba mais biso mosala na biso na bible na biso tokatisaka nango bafrontière nyonso etikalaka te donc mosala na biso eza ya mokili mobimba. Maintenant RGM ye aza wana kosangisa basali na nzambe ya monde mobimba bazala na kati ya bokutani mpe boyokani. Quand les gens répondent à la salle en Zambie, ils ont la salle en Zambie, ils ont la balle en Zambie. La balle en Zambie, ils ont la maille limite par rapport au côté de la base à RGM. Non, non, bon, RGM, ils ont un nombre qui est élargi, et tous ont une option et dans la RGM. Mais le premier objectif, ils ont dit non, pas celle en Zambie. Parce que la scène en Zambie, nous avons des babots comme ça en Zambie. Ce qui nous sert en Zambie, c'est que nous sommes en Zambie et télémi. Bango baza lokola mutu nde kaka bible lobi mafuta elobandoso panana na mutu sinekititi na suka ya robe ya Aaron. Donc ni kolobake basali na nzambe nde bazali boso objectif ya RGM parce que na nzela na bango nde église mobimba bana nyonso ya nzambe bazo bénéficier grâce wana. Merci beaucoup mon téléspectateur notre zola na biso tozolo batitango ya RGM tant sur yo RGM pasteur aza a mieux placé à expliquer biso na profondeur RGM des amis. Papa c'est pourquoi ça vient na RGM des en condition. Bon,
Bon, pour s'adhérer à RGM, premièrement, condition il faut être ministre de Dieu. Ministre de Dieu, où il y a reconnu, consacré. Oui, oui, vous avez l'église où il y a recommandé au parce que vous avez ministre polyvalente, vous avez ministre par rapport à l'église, mon PC, ça charge ministre de la fonction. Alors, à partir de là, les premières conditions pour membre de RGM. Deuxièmement, il faut avoir un document pour les identité nationale. Ce cas étranger, on a un billet d'identité. Ce cas étranger, il faut avoir un passeport, une carte de résident en Boka. Et si on a payé à Zali. Alors, troisièmement, les alliés, il y a commis cette adhésion avec ces données-là, nous avons déjà membre de RGM. Mais par contre, la condition, mais alors ça va déjà il y a RGM il y a à s'adhérer maintenant qui passe à la passeport comme ce celui dans la télé la communauté dans la cascade dans la passeport à ça que le document mon côté où il y a résidence na kati ya boka mais à ça la souci à s'adhérer na RGM vraiment les questions très importantes yango no moni RGM eza pona ko organiser la scène nzambe RGM aza ko opter pour la légalité. Donc, tant que vous avez un nom de Dieu, il faut ça la peine à la légalité, où il faut que ça ait un privilège, n'importe qui est et qui peut que Moussala n'a pas à valoriser. Alors, ce qui est légalité, c'est RGM a coopté l'illégalité pour ouvrir afin que l'objet de risque n'est. Donc, RGM a coopté vraiment pour la légalité. Il y a une identité nationale. Et ça, très capital. Non seulement pour la mission Angola, mais pour la mboka nyon ceci que RGM ezali. Aza pour enregistrer ma pasteur baza na identité nationale. Ce qu'on a une identité nationale, il faut la mini na passeport, na carte ya résident ya mboka wana pour na contrôle na yo malamu na carte ya RGM. OK, carte politique papa pe makoto ko na comité. Si ko pesa mutu mususu aza na passeport, aza na passeport de plutôt. Dès que tu peux parler question de poser papa. Aza ministre na l'église. Mais l'église dit que l'église mususu a sa filia na document ya papa ngoni ka bizaraka. Yé mo baza kuna na document na côté. Si ko boko kipe na bino wana te mo azali na document l'église ezo évoluer na ka bongo ko abakini tant fusika. L'église na document de mo kipe te mais ya mo pia ka sala ka na document ya mboka. Oui, ce qui est important dans la carte de RGM, toujours se focaliser plus dans la salle. Dans la salle, mais dans la salle. Qui veut dire église, les autres, qui peut biso benzate. Mais tout les autres la musala, il y a RGM à la pour ça. Pour ne pas que ça n'engeni na ko la musala et puis ko yeba ko faciliter mi kakatano ya ko ko na musala pour ko moins des fils qui va faciliter na nzela ya musala. Donc l'église est à la 100 membres, 200 membres, 10 membres, 20 membres na RGM ils ont un problème mon côté. Musala union sur la RGM azali na même considération, azali aussi na même priorité, tout ba même bénéfice. À part autres moyen moko éthique to moral, toyebike ba mikolo bazalaka na mboka, ba yaya bazala mboka, considération éthique et morale les autres obligés surtout considérer bango. Mais à part cette considération éthique biso nyonso toza basali na nzambe ya moke aza te ya monene aza te ya sika aza te ya kala aza te biso nyonso toza na même traitement na kati ya RGM. Oui, oui, l'avantage c'est ça pour la membre RGM et ça ébélé. Et ça ébélé ceux qui te limitent dans la cité awa autant ébélé. Premièrement, pour tout le monde avantage, tout le monde a un objectif il y a RGM. Il y a un monde qui collaxe, il y a un avantage. Objectif il y a RGM et ça libre. Premier objectif est ça interconnexion globale. Donc interconnexion mondiale. Moussa Nanzambe Nyonso, ministre de Dieu Nyonso, le col a la charge il faut azala na facilité premièrement ya kotambola pona samalam wana. Deux, ici kazo kende, il faut akuta pe bande kunayo. Samalam aussi panzani
place ozokende yo moto ya liboso te eza déjà na bato basalaka déjà mosala na bazali mais soki ntan mosusu oza na connexion na bango te okoki kotrouve badifficulté ebele na mission okomi ozangi place ya kolala okomi ozangi moto ya koyamba yo okomi oza na moto te ya kopesa opportunité ntan mosusu na église moko po te ya toloba malamu RGM azo se préoccuper na makambo wana eza ba objectif na principal interconnexion koyebanisa basali na nzambe même na distance na mosika atata mosusu tomonana te mais tokoki kosolola déjà tokoki kopartage baexpérience atata mosusu tomonana te mais déjà nayebi ke nazalaka na ndeko na ngai moko na point moko na esika moko boye un jour lobi soki nakomi wana akoaportenga assistance na ye oyo ezali deuxième objectif ya RGM entre les ministres de Dieu lisungi oyo ekoki kosalema na katikati ya baministre de Dieu tant tolobi lisungi eza sur tous les niveaux sur le plan spirituel, matériel, financier, sur tous les plans social. Donc na baministre na basi na bango na bana na bango aussi baza aussi ko bénéficier oyo ezali lisungi wana oyo ekoki koya na kati ya mosala. Et troisièmement eza kobakisa connaissance Bible biso nyonso toyebi ndambo mpe tozosakola ndambo. Alors à partir ya wana ndambo oyo yayebi yango tozokutanaka tozose partager yango po tobakisanaka boyebi yango mpona mosusu nde omoni RGM azocreye baconférence neti oyo tokozala yango awa ya panafricaine mpona kosunga ke tobakisa mwa ndambo ya boyebi ya expérience bandeko baponami na mbala wana bango nde bakolakisa biso bango bakotalisa biso ya mbala mosusu mpe bakopona biso bandeko mosusu lisusu bakoya mpe kolakisa et ainsi de suite. Et deuxièmement, les choses qui ont sa connaissance, RGM organise un pèlerinage pour que les gens la bisika bango kesika pisambala metika qui mo la trace nango makasi pour permettre que Mose Nzambe ayeba les choses bien makambo ya Nzambe ko bakse susu bien na makambo Nzambe. Alors na kati ba objectif misatu wana ndesika tozomona maintenant que bénéfice ya bassin Nzambe ezali eza makasi sur le plan interconnexion, sur le plan entraide, il y a vie sociale ou spirituelle, sur le plan aussi il y a croissance, il y a pour qui s'abouiller, il y a capacité à la scène. Ok, merci beaucoup. Tant que comme on a fait une conférence dans le comité de Bawana, papa, à causation et nous avons aussi ça n'a papa Mana. Papa, RGM et Nakati et Moka, peut-être une seule avantage, il y a RGM, parce que on a la mission de l'équipe, on peut pas vous bien, on va pour s'adhérer. C'est pour RGM à l'Angola, il m'a dit Nadati. Na mboka ya Angola, RGM officiellement ebandi année passée, le 31 juillet, il y a année passée, nous avons installé officiellement délégation de France et qui pour installer le bureau de RGM awa na kati na mboka na biso ya Angola. Vis-à-vis il y a la réalité de na yango na mboka, mais au moins que nous avons fonctionné tilelo, nous allons des tambola. Na kati na mboka na biso donc comité na biso oyo ezofonctionne awa na Rwanda na Angola eza à partir ya année passée le 31 mais déjà na kati ya implantation toza déjà na Soyo toza déjà na Mbanza Congo toza déjà na Bengela toza déjà na Lubango Kabinda pe déjà tozali kala mingi to tokende Malange tokende kwanza Sulupe toza pe na kwanza Sulu déjà et ba pasteur bazota ba ministre bazota par-ci par-là bazoa pour s'adhérer mais ba bureau officiellement na me komi bisika nyonso te tozo croire que na travail au tozo sala au bassin Nzambe bazobi pesa na yango na adhésion au ezo salema dans peu de temps to atteindre ma Kabinda akune oui eza noko ya ba objectif na biso interconnexion pasteur auti province aye awa akoza DPZ bande kone bazalaka déjà awa il faut akuta mapai ya mama lokola ministre ndenga zalaka na mboka na ye ndenge pe fois se retrouver awa donc RGM azokunda nde pona OK na 8e année ya RGM na Libanda on a déjà organisé l'activité pour la conférence par exemple oui toza na panafricaine mais on dirait 7e édition la panafricaine depuis RGM déjà nous avons aussi un congrès international. L'année passée, le congrès international est en Turquie, dans Turquie. L'année où on a 10e mois, sur 4 aussi 6e mois,
na 10e mois congrès international ezali na mboka ya France ekobanda 10 au 13 ya 10e mois na mboka ya France na Paris. Délégation pe ya Rwanda. Ba porte eza déjà toute ouverte tozo annoncer kutu na basali na nzambe nyonso oyo nyonso baza na posa ya kokende koparticiper koassister na kati ya congrès international. Donc RGM afungoli ba porte na ye ezala na bao bazali ba membre ezala pe bao bazala na ba membre ya RGM te baza na nzela ya na possibilité ya kokende koparticiper na kati ya congrès international. Il suffit qu'à contacter bureau et puis bah pour yebisa yo nini esengeli pour natina pour participer. Ok, merci beaucoup papa pour la 6 na votre question en souka pour s'adhérer na RGM les a conditionné. Je voulais que tu as document peut-être ça ressource moi frais beaucoup il faut avancer moi bon jusqu'à la frais tout ça dans ngola monté jusqu'à là que ba ki obtenir nous côté à makambo ba frais té tout ça kaka na eza gratuitement mais tout ça kaka na inscription et ça les maka pour permettre aux à la cadastre qui veut dire aux à enregistrer dans fichier international et puis aux à la carte na yo ya membre. Alors carte wana ya membre wana na fichier wana cadastrement fichier international yango ba pesa ka 5000 kwanza ya cadastrement. Ok, merci beaucoup na Binching Saute Mouton TV. Vous abonnez à Saute Mouton TV. Merci beaucoup na JNZ News TV. Ici comme Michael Mayola Azan pour Poussa actualité ba news et merci aussi à VMAK TV. Papa Nasuki na wana raison mabiso Nasuka et malamu papa au présenter biso comité na moni ba koma baza awa de moi véritable ba batata o ba nzulukisa mabolo ba kota na système de généalogie pour la consulter l'éternel Dieu des armées pendant que biso tozola la batata balala raté mabolo mo kaka vraiment papa les malamu au présenter biso comité. Oui, dans le comité na biso malgré ba mususu baza absent pour pas que biso nyonso te pour misala ezo salima déjà wana zakuna mais tout ça déjà dans le bureau où ils ont représenté par révérend homme de Dieu, éminent homme de Dieu, Bazali Awa. Tout ça dans vice-président chargé administration, où Azali Pembe Nabiso, révérend Antonio Adam. Tout ça aussi dans secrétaire où Azali président Awa, révérend Ricardo Kibala Azali Wana. Nous allons aussi chargé d'organisation pour aussi Loulou la mission de la conférence. Donc nous avons aidé à moi les cerveau moderne na biso. Donc les alliés bishop na biso Manito Azali Wana na biso na Simatoza aussi na chargé na biso ya mobilisation Azali Wana révérend bienvenue. Nous avons aussi na révérend na biso Jean Azali Wana où Azali chargé ya protocole ni kutawosala protocole nyonso bakoya kubanda kibanda tinda kokota na mboka tiba kobima mboka ye azali wana tozali aussi na chargé na biso ya transport azali wana pasteur na biso Serge tozali na pasteur na biso Frédéric azali wana yende directeur ya cabinet ya ngai président. Ok, likambo service biso bapapa babonani bebe na nzela na bino mokili mobimba bakomona misala olingo osala mpona réussite ya conférence oyo nayebi te porte parole aza nani po alobela biso mwa moke na bakamitani conférence. Bon, lelo tobanda na vice-président chargé d'administration aza osigné mpona kopesa biso quelque détail. Ok, merci beaucoup vice-président papa tolingi olobela biso mwa moke na makambo na biso conférence panafricaine po ezobanda le 24 juin. La conférence panafricaine, les conférence moko penza ya monene toza aussi na kosenga ya basai na nzambe ya mboka na biso Angola par-ci par-là baya to partager makambo na nzambe ensemble parce que toza aussi mpona bango baza aussi mpona resite ya mosala oyo parce que soki RGM RSI mosala aussi eza corps de Christ Angola moko RSI parce que bandeko bazouta na mboka ya bapaya bazoya awa mpona RGM kaka te bazoya mpona aussi mpona Angola soki Angola RSI seki RGM RSI soki RGM RSI seki Angola nyonso RSI eza une bonne témoignage mpona corps de Christ ya
Angola, quelle image il y a bien tout ça aussi marketing, il y a corps de Christ Angola, les cours sont dans Mboka. Ok, merci beaucoup. Nous avons une grande activité avec la conférence et c'est un peu pour collaborer avec l'église. On a évité des marches ni le salut comme si on collaborer. Comme si c'est ça, d'accord. Pour le moment, c'était pour voir qu'il a quand même crédibilité dans l'histoire de l'Anzambé. Monsieur Ezra, on a eu un petit peu d'histoire de Tanibaya. On a eu ça la réussite, il faut faire des ressources de pessimisme pour les salis et moi. Échec, donc échec demain. Bateau bayoka qui déjà que RGM les en activité. Kuna sous bayoka qui des alliés. Alors que les kuna tona qui des ah. Et c'est naturellement collaboration dans le sous. On a pour fixer bâtiment comme à côté. Kuna bayoka tout bien dans le ça la sous côté. Et c'est ça les démarches. À la grâce de Dieu, tout bilingue est content. RGM a travaillé dans la secteur. On va traverser dans la secteur. RGM malgré que direction jamais bord, mais tout ça dans la secteur. Dans la secteur à Kwaku, dans la secteur il y a Mukula Ngola, dans la secteur na Palanka, dans la secteur na Ojaena, c'est que RGM a ce programme de il va passer peut-être il y a Luanda, parce que déjà conscient à partir de la secteur. Dans la secteur, on a eu sa mobilisation. Ça mobilisation de l'église, dans la secteur on a déjà. Ça va membre. Il est que RGM et Kanganyo chez Sikamo est passé à la secteur. Chaque représentant à secteur à RGM a travaillé dans le secteur. Aussi, bureau à RGM et autres temps pour comprendre le service à secteur. Ndeti pour la lobby lundi, réunion qui n'a pas gêné la squad. On a passé à unique à côté de Soana, base à la mobilisation pour le salle. Ok, merci beaucoup. Les gens se font pour s'attendre à la réussite. Na activité na biso papa au cours de la vie communiquée dans ma famille qui na biso pour les autres bandali à Victoire. Ok, merci bien. Maintenant nous les autres bandali 24 le 27 dans le vice-président nous toujours au travers le système de la secteur toujours ça soit conduit pour tout ça d'une façon particulière au bon ministre Dieu l'église peut parler ça va être renforcer présence de la conférence. Maintenant dans une la conférence on dit le bête na passe na kata mboka. Na stratégie de l'église pour ça le système carnaval pour distribuer traque de l'église carnaval et puis ça fait matériel na mboka. Ok, on commence à conférence dans les alliances. La conférence on a campagne d'urbanisation. Campagne numéro de la carnaval, la conférence plus que la convite dans la salle d'ensemble. La salle d'ensemble, la servante, et puis homme d'affaires, surtout dans le domaine de la thème des efficacité, donc la efficacité, la leaderance du ministère qui influence à notre nation et l'Église. C'est-à-dire une nation, on n'a pas de son comme de Dieu pour influencer une nation, il y a aussi les hommes d'affaires, il y a aussi les politiciens, on va inviter aussi. Mais bien que plus, nous les hommes d'affaires. Papa, sur le vélo, il y a bien un homme d'affaires, Bango de Bazar, homme d'affaires dans la activité. C'est quelque chose que la vie madame n'a pas sa RGM, les sapins n'a pas origine, pour et la vie sont dans le sens où on a un jour à venir dans la Mboka, pour l'état social. Oui, le président national a aussi le deuxième objectif, il y a RGM entre elles. Il ne faut pas entre elles, il faut une action sociale. Il y a des projets des actions sociales, pour ça, la bilanga, l'élevage, des choses. Ok, vraiment, ça va sur le coup. Toqué par notre papa Bishop m'a dit que le désert, papa n'a évité le bani au Koloba par rapport à l'organisation de la croisade conférence. Ok, maman, vérité, ma question, merci pour la question. Conférence Oyo est un caractère international. Ils ont convisé les pasteurs, les politiciens, les hommes d'affaires. Ils ont touché les couches nuances. Parce qu'ils ont parlé de la nation. La nation est l'église. L'église est la quatrième nation. Ce que la nation est bien, l'église peut vous empêcher. Nous avons convidé l'union et les politiques, et les pasteurs, et les hommes d'affaires, et les femmes d'affaires aussi. Tous à la partir, il y a les 24,
makambo ezozala mpenza très bien organisé et toza na bagrand orateur lokola le père de la nation le prophète Mies Antonio toza na bapapa na biso Mawete toza na badocteur Charles mpe toza na président na biso national aza parmi baorateur et les gens qui viendront de partout le monde Nigeria bakoya, RDC bakoya, Gabon bakoya alors tosala partage ya expérience donc on a 2 sessions de 8h à 12h topemi moke 13h30 tozonga tokosilisa na 15h30 mwa bopemi wana mwa kopo ya mai ya pio kozala wana po torefreshkar mwa moke mwa mitu ndenge kochauffe mwa moke toza na 4 jours seulement alors vraiment eza likambo kaka ya Luanda te eza likambo ya Angola mpe eza likambo ya international voilà pourquoi tozo koinvite vraiment tous les pasteurs aya na bacollaborateur na ye eza na makambo mosusu ate yango bien église mais ntango bacollaborateur bakoya koyoka yango awa ekoamplifie lisusu makambo oyo visionnaire aloba tokoinvite mpe bahomme d'affaires comment bakoki koexerce mission na bango na kati ya nation eza mpenza très très important voilà motif ememi biso awa baorganisateur nyonso bango oyo baza awa oyo nzambe apesi biso na mboka baza na makoki ya koorganize mosaleka na malamu vraiment tozosouhaite le bienvenu na baluder nyonso toya awa na palanka eza nango mosika te juste na diagonale na mako ya palanka ekozala mpenza malamu. Ok, merci beaucoup Bishop Manitou. Papa na biso na maîtriser parole na bino te papa talinga déjà okoloba nini mpona organisation oyo message na bino nyonso vraiment esa malamu. Oui, je crois que évidemment de Dieu ici va vous dire que c'est important. Les gars n'ont pas accès au pouvoir monter à dénier Bishop Manitou pour les conférences au nom où ils s'initient à l'âme les gars pour dans l'homme de cette matin les gars pour dans l'âme pour le pasteur pour passer même dans la province là on va voir camber là pour pas contacter Bishop pour gagner tout comme ça pour toi on va participer à la conférence notamment ndenge bandeko mosusu déjà solo mbanza mpona bazose préparé kobaya sinon je crois peut-être d'ailleurs koloba ke toza déjà na mwa basecteur mosusu ya eyembani deja esala mosala donc na bacoin nyonso tu ya pays soki nzambe akolingana ndenge mbela oyo tozobeta je crois tozala représente na conférence wana donc tokoma mapoto yamba mpe bandeko mosusu bakota libanda. Cette conférence est d'abord pour une image de Angola à niveau de Libanda. C'est-à-dire dans le qui malam, notre pays du point de vue évangélique. Les gens n'ont pas tout ce temps sous bas. Après ça, absolument pas on a été. Dans ma cambo, bah ouais pour mon le ça là qui permettre de confier pénava. C'est dans le sous ya Angola. Ok, quand ils ont montré ça, ils ont dit que la mona na nous sommes senti que vent ou y'a beaucoup soufflé dans boca les PC et pour ça il passe approcher. Effectivement, comme ce soit pas tout ce que la femme mona na liposo avant quoi, hein, tout ça ni maïté na boni mona Nzambe, na mabonde ligne sur ça là, Nzambe a kokamba biso nyonso les kanaki mia fait. Vraiment quand l'on le coup papa na biso to boy papa mo kaza la figurant au mana yaki na zaki figurant bino nyonso libo bokoloba vraiment eza motu ya na bato bazolanda biso. Merci pour la parole. Eloko tolingi tobakisaka les amis bolingo mingi na basali na Nzambe mpona koya vraiment kosoutenir mosala oyo ndenge président Sili koloba eza vraiment mosala mpona nation mpona gloire ya Christ. Amen. Yango vraiment soki corps du Christ ekozala uni akopesa maboko na bango baconseil na bango mpe mpona mosala oyo ekozala mpenza une bonne chose. Amen. Merci beaucoup. Malgré papa. Merci beaucoup.
le commissaire national du protocole, pasteur Jean Alain. Et quand on a bakisa, les éminents déjà bakisi, déjà mis sur ça. Et quand on a bakisa, je sais qu'on a corps de Christ au Angola, va se mobiliser pour le 24 puis le 27 juin pour participer dans notre conférence panafricaine. Il y a RGF pour organiser à la capitale, M. Alouana. Aussi, on a appelé la présidente, M. Bapoul, pour que si Gavazali, déjà qu'il y a date où il y a une activité montée dans la Mboka. Peut-être qu'il y a une date, mais il y a une date où il y a le 24 jusqu'à le 27, il y a une activité montée dans Mboka parce que dans la conférence panafricaine, où il y a différents éminents hommes de Dieu, parce que par-ci par-là, les bandes de Mboka pour participer à la conférence. Pour signer la biso corps de Christ Angola, tout se mobiliser, tout s'agenda déjà pour dire à la biso il y a le 24 et tous les 27 pour la part pour participer à la conférence pour que ça réussite dans la Mboka na biso et pour l'avancement il y a corps de Christ dans la Mboka na biso. Merci beaucoup papa, message écueilli pour tout celui qui papa na biso. Ok, muito obrigado. Eu sou pastor Melvino Biagano e estou aqui com o papel da mobilização dentro desse rede global dos ministérios. E estou aqui para convidar todo mundo que está nos seguir nesse preciso momento, convidar você a participar nessa conferência, porque é uma conferência onde nós vamos aprender muito sobre os ministérios que nós carregamos. E vai começar no dia 24 até dia 27. E você é o nosso convidado, de todo lado que você se encontra. É uma conferência pan-africana. Significa dizer, você pode ser na Nigéria e você pode estar em Gabão, mas você é bem-vinda nesta conferência e tem lugar para nós todos. E você que está aqui em Luanda, está aqui em Angola, está convidado, pode estar na província, nós convidamos você, prepara-se o seu transporte e haverá qualquer coisa como água fresca para poder refrescar o seu coração. Muito obrigado. E aquilo que eu queria completar. Merci beaucoup, Zambe Nabiso. Azwa Lokumu Batatana va s'exprimer dans sa message et qui est traversé la frontière d'Amérique, Asie, Océanie, Afrique et Europe. Message Nabiso et communication Namatoi. On a la zone Papa Nabiso. Papa, pas ça, combien d'intervenants pour intervenir dans la conférence? La conférence, nous avons 11 orateurs. Baza ba orateur international, ba conférencier du moins déjà, baza na cette capacité et laboratoire international. Baza 11. 7 baza ya libanda ya mboka et 4 baza ya mboka biso awa. Oui, tout ça na apôtre David Adeji, azali ya Nigeria, akozala biso un orateur déjà international. Tout ça na Mozambique, l'apôtre Daniel Barwani Azali, aussi orateur, à Nabiso Awa, nous avons Père Nabiso de la nation, prophète Mieze, Antonio Nabiso Awa, nous avons Nangai Moko, pasteur Feliciano Damba, le président de la RGM national, nous avons aussi parmi les orateurs, nous avons aussi docteur Wemba Bernard, il y a Cameroun. Nous avons aussi Awa, nous avons aussi na Côte d'Ivoire, et pas révérend Nabiso Constat Wali, nous avons Awa, nous avons aussi les orateurs, nous avons aussi na docteur Nabiso Charles Monga, il y a Biso Awa na Angola, nous avons aussi les orateurs, nous avons aussi na Papa Nabiso Gaston Mawet aussi, nous avons aussi les orateurs, Awa na Kat Nabiso, nous avons Bishop Nabiso Jean Daniel Obame. Ye azali ya Gabon, ye azali na biso awa, nous aussi na bishop na biso Zakari Lubadi ya Congo RDC Lubumbashi, azali na biso awa azali l'un des pères de l'église de réveil ya Congo, et puis nous avons évêque na biso général ou azali évêque international, président international ya RGM, fondateur visionnaire ya RGM Josué Mbakata. Ok, merci beaucoup à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Nous sommes là à la ligne Michael Mayola, c'est l'élément image de Elokia Papa,
après ce message à ma casse, il m'a consommé conférence et par bataille je suis balobi papa a reposé ma kilo à mon côté à ma casse pendant que les autres qui invité ça ma casse et comme il a tout sur la zone liloba ya makasi tokoki oloba ezali na ba premièrement ba homme de Dieu ya mboka na biso ya nation na biso Angola ba événement neti ya boye eza ba opportunité oyo ezoya pour élever drapeau na biso plus haut likambo ya nation ezalaka likambo ya motu te likambo ya nation econcernaka tout le monde eza mpona biso nyonso donc na kati ya conférence oyo tozozela présence na bino enfin toya totombola bendele to drapeau ya mboka na biso Angola enfin ke mutu nyonso oyo akoya na libanda ya mboka amona ke na Angola il y a des hommes de Dieu unité eza na kati ya basali ya Nzambe boyokani bomoko kose soutenir eza na kati ya basali ya Nzambe il est temps maintenant na Angola tosimba makambo ekoki kotombola nation kotombola bende na biso surtout na domaine ya évangile toyebi ke mboka na biso eza déjà réputé makasi na makambo etali économie na makambo etali administration maintenant ekomi topesa yango mpe toarrose yango na image ya bien na nzela ya évangile na nzela ya spiritualité alors yango toza koinvite ba homme de Dieu nyonso RGN eza polele pour tout le monde eza loza participant toza participant eza loza membre toza membre te yaka koparticipe na conférence yaka kobakisa mwa quelque chose yaka koyoka baninga yaka kozwa quelque chose to partager yango parce que na suka tozalaka na atelier moko tobengaka ngo atelier wana ezalaka prise kokutana contact ya bato kosolola na bato kopartage makanisi mpona développement ya évangile na mboka alors message ya monene yango wana le 24 au 27 baeglise na biso nyonso baactivité nyonso ekozala stoppe na bolingo ya nkolo nayebi ke mboka na biso eza déjà debout toza na leson tokopesa motu moko te nayebi ke déjà satan na mboka oyo azoniatana déjà biso basali na Nzambe tozozala encore ini na nzela ya bapoule na nzela ya baorganisme oyo ezosangisa biso tozondime te biso nyonso tokozala vraiment mobilize mpe mokolo wana bapaya nyonso bakouta libanda bakoya bakoloba vraiment na Angola tokuti basali na Nzambe tokuti sango malamu ya mibale ezali na bahomme d'affaires na bahomme politique aussi oyo balingi kojoindre biso parce que tozobia lidérance donc tozobia lidérance ezali partout na baécole na bahôpital na misala na baservice public na baaffaire partout na église moto nyonso asalaka eloko moko comme un leader oyo azalingi koaccele na lidérance na ye komema changement différence na lidérance na ye aza le bienvenu na biso. Ok, merci beaucoup papa, message ya wana esi ekei papa opesa biso date elekube papa to alobi date na baheure edesape malamu numero ya telefone ya bureau numero ezaki bakobenga po bazwa mbala moko ekozala fiche na banko. Oui, donc date ezali du 24 ya mois de juin au 27 ya mois de juin eza 4 jours pamba 24 au 27 séance ya tongo eza 8h ti na 12h tozwi pause pe 13h ti na 15h30 tosilisi. Alors dernier jour ekozala jour ya remise ya bacertificat tozala bacertificat moko oyo ezali ekozala remis na baparticipant eza certificat international mama makiese donc eza reconnu na école moko international na niveau ya Europe. Donc mutu nyonso ya kodetenir certificat wana aza déjà certifié na niveau international comme un leader déjà formé, un leader professionnel. Donc il peut permettre aussi biso et bakisa ba CV na biso et augmenter biso et pesa biso ba opportunité mususu na ba embauche ba misala na ba bisika biso tokyo za na mo besoin. Vraiment wana ezali ya wana. Numéro oyo toki kosalela ezali plus 244 925 25 92 54 plus 244 925 25 92 54 yango eza na WhatsApp eza aussi na ba réseaux sociaux nyonso soki osaleli yango partout place nyonso ozali rejoindre biso ekangamaka pe te
réunion c'est sonné par Koyambayo. Ce qui est sonné, c'est qu'après quelques minutes, pour rappeler na appel. Merci beaucoup. Tout comme nous sommes vers la fin, nous avons chité déjà. Dans cette publication, il y a activité. Nous sommes dans le pasteur fils Ndondo Peniel na Katawambo. Avec ma maman vérité na yo qui au na salle des fêtes. Mais il y a une différence. Nous avons une activité de l'église et ça nous sommes libres, les serviteurs nous sommes libres à participer à la conférence. Mais débattre dans la salle des fêtes, est-ce que vous avez le droit d'entrer? Vraiment question à poser à habiter un peu dans le comme c'est là ce que ça qui maintenant ça dit pas quand tu as droit d'entrer puis tu dis ça qui est une salle de fête. Oui, salle de fête déjà ça local ici quand tu allais awa je crois na ba cameraman na biso salam alamba vous la biso déjà ba né local au esika et bongami conférence et pour les ka awa. Et ça na droit d'entrer tous na droit d'entrer et ça gratuit pour na mutu nyonso. Tous na pour ça que basali na nzambe ba leader na biso bazwa développement bakoka kozwa développement soki totiaki mon église te parce que tolingi makambo te ya ba indifférence kuna ngai nakotaka te kuna ngai nakotaka te toponi lie moko eza netre ekoki korassembler biso nyonso au-delà ya ba indifférence na biso yango wana pourquoi toponaki salle de fête oyo eza gratuitement pour na basali na nzambe. Ok, eza gratuitement pour nous passer ensemble nyonso message qui yo ngana sa Mont Carmel cité Bethel Patmos puis nyonso vraiment na batata nyonso ndenge papa uti oloba awa unité ndenge ba français balobaka union fait la force biso nyonso tosangana activité moko te eza na badati wana tozaka na le 24 au 27 juin. Mbote mingi na bandeko nyonso bolandi biso vraiment tolobi ebele esengaki batata nyonso basexprime toloba po milulu oyo eza ya mokie te conférence panafricaine eza ya makasi oyo ekoningisa mboka na biso ya ngola ekoleka te sanki etika batrace lobilobi kuna bato bakobeta lisolo bakolobela conférence oyo elekaki na 2024 na mois de juin le 24 au 27 vraiment napesi mbote na baréalisateur na nga na nsima caméra Michael Mayola mpe na ngambo mosusu na John, vraiment kolo apambola bino pour na musala bozo sala mbote pe na bandeko nyonso boza partout dans le monde a eza likambo dédicace eza ka likambo to dédié ka l'éternel des armées pour apesa biso réussite 100% na kati ya activité oyo tokomi na biso na suka bosabone na VMAC TV bosabone na JNZ News TV pe bosabone na Sot Mouton TV na bakanal wana nde bokolanda émission na biso pe na bakanal wana misatu bokolanda activité na biso bokolanda ngo pe na direct tobosani pe te plus 243 RTGA plus moi bien plus 243 toza pe na RTGA ata bestre ya mike bokolanda biso na RTGA biso toza na banzunga minene na nzela pe ya kabu na ngola tokandaka RTGA boza libanda mboka na YouTube bolandaka RTGA World. Vraiment tika polo apambola biso nyonso bye bye tokopesa nzambe raison.